ngai na mokolo malelo tosepeli lisusu mpona koyanola na mbela na biso oyo tobengisaki bandeko na ntina ya bosololi kolandela bongo eleko oyo tozali na yango mpe bongo kolamusa makanisi na biso na ntina ya koyeba touti wapi tokomi wapi mpe toza kokenda wapi mpe toyeba eloko nini oyo tosengeli kosala. Kasi yambo ya maso tokozongisa nano matondo na mokeli wa bikelamu biso oyo apesi biso lisusu ntango mpe pema po ete tokoka bongo kosolola na eteni oyo nde bongo banso tosambela. Totondi bino botondi tata mokeli wa bikelamu biso bino bomizalelaka bozali mpe bongo bokozala solo emonaki bongo bino biso ete tosilaki kobunga nde wana bokaniselaki biso na botindelaka biso kibango azongisa biso na nzela mpe mibeko memekela epesa biso mosusu na ntina ena biso bana babino bino bobongisaki ete na mokolo mwa lelo tokoka kozala na esika oyo po ete tokoka bongo kosolola yango wana masoma etokosolola na eteni oyo ezala bobele na se ya bokambemi wa bino na ntina ete bososoli bokoka kozala na biso koyoka ezala na lolenge oyo bino bolingeli yango maso ebandeli kino suka bobele na se ya bokambemi wa bino bongo biso tokozongisela bino matondo mingi batata bamama na bandeko tokosolola masolo mabiso tobengiselaki bino na ntina ete bolimbisi tokoka kosolola matali bongo momoigwa biso pamba te tozali bato na kati ya kozala bato na mokili oyo molenge oyo ezala mindele ezala bongo baasiatike lokola baarabe ezala mpe lokola biso bayindo biso banso tozali bato kasi kotala situation to lolenge oyo biso bayindo tozaleli lolenge oyo biso bayindo tozaleli ezali komonisa bokeseni oyo eza kosala ete baninga mosusu baza likolo mpe bongo biso tozali na se kolandela bomengo oyo ezali na mabele na biso tokokaki te biso tozala na bomoi oyo tozali na yango pamba te esika oyo bozwi ezali mingi to ndako oyo eza na bozwi elingi kolimbola ete nkolo ya ndako nde azali mozwi kasi biso mabele oyo ya Afrika ezali mabele etonda kita kasi biso bayindo tozali babola mpona nini mabele yango ya biso to ya biso te kasi soki tokotala lolenge mabele ekabwani na bakontina na kolikia ete soki balobi Afrique ezali kontina ya bayindi balobi Asie ezali kontina ya langi ya mosaka soki balobi Moyen-Orient elingi koloba ezali mpona baarabe balobi Europe ezali mpona mindele ya loposo pembe mpe bongo soki balobi Amerique nde esika wapi bosangani presque ya barasi nyonso ezali kasi na bokambemi ya loposo pembe kotala kontina ya mindele ezali pauvre eza na eloko ya malonga te kasi baye bavandi na kontina wana nde bango bato bazali bariche oyo bazali kokamba bongo mokili mpe bazali kokonza yango yango wana po ete biso bayindo tokoka koyeba malamu mpona nini esalemi ete mabele na biso ezali na bozwi kasi biso tozangi bozwi ebongi malamu toyeba histoire pamba te histoire ekosunga biso yango wana kati na masolo baye tozali kosolola toza kobenda mingi matoi ya biso banso bandeko baye tozali awa na kati ya boyokani nyonso ete awa masolo na biso toza kokabola yango nanu tomiyeba ete biso banso tozali na sor moko
sans moko yango ekolingisa biso tosolola masolo sans pour autant totala baobédience na biso to appartenance politique na biso parce que na lelo oyo ozala majorité ozala opposition ozala société civile ozala na soit na religion chrétienne to religion islamique to pe religion bouddhiste na ngonga oyo tozali kosubir néocolonialisme biso banso baye tozali konyokoma na prise ya bamindele donc tokotala te oyo ekaboli biso me tokotala oyo esangisi biso soki tokotala oyo ekosangisa biso yango nde ekolingisa biso po ete tokoka bongo kokende kobima biso banso na boloko yango uni par le sort esengeli tozala mpe uni dans l'effort po ete indépendance na biso ezala emonana lokwa soki tolobi todefi lopoto effective soki tokozonga na histoire tokomona boye ete awa ata totangi lingomba na yo kosilika te ezali na ntina ya role oyo lingomba ejouwaki kasi eza role oyo ojoue te lingomba soki ajoue role na ye eza yo te me lingomba nde asali mosala wana na ngonga oyo tozali kosolola tozala très souple me bino boprepare mituna na bino biso toye po tosolola na bino na baposition oyo biso tosengeli tozwa biso bayindo mpe biso na bandi na invitation bakomaki bana ya Congo central précisément tozotala mpe na bana ya Mwanda soki tozongi na histoire mindele bayaki awa na 1482 ndenge totangi na kelasi na epoke ya Diego Cao ntango aye akutaki biso na lolenge oyo bakutelaki biso soki tokotala lolenge oyo mokili evolue ya kowuta na Pierre Taillé toye na Pierre Poli ti toye na métallurgie elingi koloba mindele bakutaki biso tokomaki deja na age ya meto mpona nini tozalaki na bamakonga tozalaki na baflèche tozalaki na babwatu tozalaki na basani ya bampoke tozalaki na totisaki mpe bilamba tosalaki deja rafia tosalaki histoire ya textile meme ezoloba na biso ke tosalaki ntina concon lokola mpe coton lokola mpe soie tolataki bavelour donc tozalaki deja na baindustrie toyebaki kotransforme mabele koma libende donc lokwa tokomaki na age ya meto tobandaki kopusana parce que toimportaki Congo te toimportaki mbeli te donc tolingi koloba ke société na biso ezalaki deja évolué tina niveau oyo mondele akutelaki biso tozalaki na baroyaume soki balobi roi elingi koloba so babi royaume elingi bake roi azali aza na baministre na ye aza na bagénéraux na ye aza na baoyo ya ye donc aza na mayele oyo aza kokambela royaume yango donc elingi koloba ke société na biso ezalaki bien organisé tozalaki na économie na biso tozalaki na médecine na biso donc bref tomaîtrisaki même science na yango tozalaki na bachimiste na biso tozalaki mpe na baphysicien na biso tozalaki na bamédecin na biso nyonso quelle que soit appellation mais ezali rôle oyo moto azojoue yango nde ezali très important parce que kozwa kosala lotoko formule ya kosalela lotoko oyo tobengi alcool ntina lelo echange te etikali kaka bongo kotise elamba machine artisanale oyo esalaki peko yango wana kaka eboti machine moderne principe echange te même méthode yango wana kaka principe ya bwatu ye moto aboti bato aboti pakebo donc principe
ya kotindika mai na nsima bwato ekende liboso mundele te moto ekolakisa biso communication mundele te moto ekolakisa biso bakoko na biso bayebaki kopesa deja information na ntango na bango quel que soit moyen baitilizaki na ntango yango babetaki lokole mpo ete bakoka kokommunike na yango lokole eboti telefone lelo même na histoire yango ya telefone moto asali appareil cellulaire ya liboso aza kaka moto mwindo donc mondele akutaki biso déjà bien organisé nsima ya Diego Kawa yambo nanu ntango Diego Kawa ye biso bakoko na biso bayebaki meme nzambe bayebaki la vie nsima ya liwa donc koyebaki moto soki akufi eza mosuni ekufaka modemo ekufaka te bakoko bayebaki yango bakoko bayebaki ke nzambe ya mpungu azali mpidi mokolo azali akongo azali mbombi wande azali bayebaki ete mokili oyo ekelami na etre suprême donc nzambe epai ya bakoko na biso azalaki importe te nzambe epai ya bakoko na biso azalaki lokal basambelaki ye na lolenge oyo ekokaki yango apesaki bango mayele alakisaki bango ke na kati ya mbila mafuta ezalaka yango na bakoko na biso basalaki mafuta alakisaki bango ete na kati ya mabanga mpe na kati ya nzete moto ezalaka yango na bakoko na biso bapelisaki moto à travers mabanga donc moto balambelaki mabende to bazalaki kolambela biloko na bango ezalaki moto importe te ezalaki moto lokal donc bakoko na biso bazalaki na connaissance ya makasi même ya nature bayebaki ke bomoko nde etongaka l'union fait la force mondele te moto ayekolakisa biso jadis soki tozongi na histoire lisusu mosika civilisation égyptienne oyo ezali la plus ancienne ya basivilisation bapharaon nyonso presque bazalaki banoir sauf Ramsès II moto azalaki race intermédiaire to mpe bongo meti donc soki lelo pyramide eza na Égypte il faut toyebaka malamu biso bayino nde bakolo pyramide oyo wana tozalaki na baempire na baroyaume mondele objectif na ye ayelaki ezalaki nini ezala na epoke ya yango ntango bayaki na Egypte to na epoke oyo balobaki ntango totangi na kelasi ke bazalaki kokende koluka royaume ya Prince Jean donc ezalaki baza kokende koluka esika komengo oyo ekendaka epai ya roi Salomon eutaki donc précisément bazalaki koluka bakende na Inde koleka na nzela Yemen parce que Yemen na époque ya kala na Inde nyonso ezalaki eloko moko nde esika Diego Kawa donc na crise oyo ezalaki na Europe nde esika Diego Kawa aye komonela sikoyo paradis na kozonga na ye na 1485 aye na bamissionnaire tomituna biso banso tomituna mpona nini bamissionnaire mpo balakisa biso nzambe na kati ya bamissionnaire eske ezalaki baprêtre oyo basambelaka to ezalaki banani histoire eza korensegne biso ke bazalaki basoldat service à renseignement service à sécurité parce que ezalaki mouvement groupe ya bajésuite en grande majorité nde bakompagnaki Diego Kawa ntango baye na Diego Kawa mposa na bango ezalaki sikoyo nini mposa ezalaki ete ndenge nini tokoki kozwela mabele oyo ekoma ya biso mpe bomengo nango alors na 1491 baye kobatize roi na bateme ya roi bonote soki ezali échange ya bavaleur nzinga nkuu azwi nkombo ya Jean Premier ndoyi ya Jean II oyo azalaki roi ya Portugal mais Jean II azwi te nkombo ya nzinga nkuu elingi koloba ete nzinga nkuu akomi inférieur d'abord ya moto abatize ye royaume na ye mpe ekomi inférieur yango ekosala te nzinga nkuu akomema mboka ne mobimba endima bateme
alors que bakombo ezalaka na ntina meteni wana soki tolingi tolobela bakombo mindele bapesana bakombo oyo eza na ntina na minoko na bango biso mpe towana bakombo na biso na minoko na biso preno ezalaka te au moins poste nom mais grave ezali preno eza epai na biso soit disant ezali bakombo ya basantu mais biso mpe toza na baye basalaki misala oyo lelo tokoki toloba ndakisa soki tozwi ata anuarite mundele kombo anuarite aza te mpo na nini azala te soki anuarite mpe azalaki servante soki tozongi na ntango yango nzinga nkuu ndenge tolobi azwi kombo ya jean mais jean azwi te kombo ya nzinga nkuu emindele moko te baza na bakombo ya bayindo koyoka kaka bakombo ya bango meme barabe bazwaka bakombo ya biso te bazwaka mpe bakombo ya mindele te meme kutu kombo yango ezali ke bakoko ya bamindele bango bakotia yango na kombo na bango moïse bango epai na bango musa abraham bango epai na bango ibrahim babengeli yango na kiarabe na monoko na bango non epui bango c'est normal soki basali bongo parce que abraham bakaboli koko donc parent ismael na isaac mais bachinois bajaponais bacoréen baza na bakombo ya bajean te baanglais te bapierre te donc kombo einfluensaka koya ya moto kaka ntango nzinga nkuu andimi bateme bake kodécouvrir bango bamindele continent américain alors bodevine bino baso ekomi vente d'homme esclavagisme banani bakomi baesclave biso bayini oyo tobandaki na traité d'amitié entre roi nzinga nkuu na roi ya Portugal basigné traité d'amitié et s'est transformé na traité ya esclavagisme donc nzinga nkuu na royaume na ye bakomi baesclave ya mindele ye babandi koteka biso ntango tobandi koteka biso esclave aza na droit te aza kaka na devoir e commerce oyo eza ya soni na mokili oyo esalema ezali commerce ya koteka bayindu toke koservir mindele lokola bampunda lokola bangombe lokola bibwele donc bango bametre biso l'esclave na bango na ntango oyo bakolon biso batekaki biso epa bakolon barabe bazalaki bacommissionnaire toke koservir bakolon ezali très important bandeko na ngai mpona kosimba eloko wana œuvre wana ezalaki accompagne na œuvre missionnaire babatize nyonso bango wana nde bazalaki kotekama kokende na amérique alors église catholique oyo ya bamissionnaire batikala jamais kopekisa vente d'homme donc ezalaki œuvre combinée administratif, ce qui veut dire colon européen, y compris église, les joueurs qui ont pour tout kama tokende wapi na Amérique. Simana yango ba colon européen d'Amérique. Quand ba monique la commune mbongo ebele, en plus mabele ya Amérique oyo ezalaki mabele ya ba Inca, Européens bakaboli yango selon ba Nicolo na bango kuna. Donc, bakaboli presque 52 États ezalaki na Amérique. Chaque État ezalaki mabele ya ba-Européens. Ntango bango baye kosenga sikoyo bamoni ke bakomi na mbongo ebele bakati relation na bango na Europe donc basengi indépendance ne Europe na tour na ye aye komona bongo aye kosala conférence na Berlin na 1885 mpona kokata makolo koloba na bandeko na bango ya Amérique ke désormais bokoki lisusu kokende kozwa baesclave
na Afrique te. Yango na conférence ya Berlin bakaboli lisusu mabele ya Afrique ndenge bakabolaki mabele ya Amérique. Et bokomona ke même nombre des États na Amérique, même nombre des États na Afrique. Et sikoyo tango bakaboli mabele ya Afrique botuna bino moko africain azalaki wana. Déjà si akoma esclave basi babotola ye mabele eza susu ya ye te. Donc mabele ekoma ya baminene. Yango tango bakaboli yango balaki na ntina ya kotuna yo motu mwindu te. Eloko nini ekoya tango oyo bakaboli Congo oyo eteni ya Congo ezalaki ekomaki propriété privée ya Léopold II. Ezalaki kodépendre na Belgique te. Biteni mosusu ezalaki na maboko ya baroyaume ya Europe. Alors mpona yango Congo badeklaraki yango ya monano ezalaki association ya État indépendant du Congo, nsima nango État indépendant du Congo. État indépendant et parce que ezwaki indépendance mais parce que ezalaki na libre cours. Donc elingi koloba bapays nyonso ya Europe même ya États-Unis basengeli koya awa na Congo koya kozwa baminere koya kosala ndengo balingi parce que awa na Congo baminere to richesse eleki ebele koleka bamboka nyonso. Na bongo ekoya kosala ete bakolon ya Europe baye lisusu awa baye kokenda lisusu bakoloni. Yango siko tokomi na phase ya colonisation. Ce qui veut dire esclavagisme ya kodéporte biso kolongola biso awa kokende na Amérique esili, mais esclavagisme ekomi appliqué sur place. Donc toza ko continuer na bakolon bazo continuer siko kozwa biso batravailleur to pe baesclave to servir bango sans salaire. Donc toza kaka na rente de survie. Esclave azaka na salaire te, azaka kaka na rente de survie. Alors lokola ba M. Moerbeck, ba Gilles Valentin, il faut koyebaka bien ke bazali bakolon ya Europe oyo baye bazwi biso na bowumbu basali ba bilanga na bango awa, basali ba ferme, basali ba misala na bango. Nde bongo tokomaki koservir bango. Mabele eza ya bango, donc ekoma ya bango. Depuis que bayaki kobanda na 1495, preuve yango ntango bakaboli yango na 1885, donc moyindo azalaki na droit te. 1921 nzambe ya bakoko na biso lokola esclavagisme ezalaki conditionné na convention oyo biso bayindo tonyokolelaki bana Israël pendant 430 ans na Égypte. Yango ekosalaki ntango période ya nyongwana esili esengelaki un libérateur akoka mpe koya mpona biso bayindo. Nde koya ya Mfumukimbambo. Mfumukimbambo aye mpona alongola biso sikoyo na bowumbu na maboko ya mindele. Likambo na ye ezalaki a conscientiser biso, a expliquer biso réalité que biso bayindo aussi longtemps toko considérer mondele lokola maître na biso, aussi longtemps toko considérer que maemindele baye kosala ezali mpona bolamu na biso eza liwa mpona biso. Donc esengeli tobima na lopango ya mondele, esengeli tobima na bokambemi ya mondele. Mondele aweli kotia ye maboko, nde bongo atie na boloko pendant 20 ans. Bazwi bana ya Mfumukimbambo bake na bango na colonie scolaire mpona na boma mpona kosala bango lavage ya cerveau. Mfumukimbambo abotami na mabele ya Congo central ya lelo na lere wana Congo belge. Soki
soki Mfumukimbangu abotami na eteni ya mabele ya Congo belge oyo bakongo ndenge tomibengaka lelo bakongo ndambo ya ancien royaume Congo po royaume Congo le bakabolaki ndambo mosusu eke na Angola ndambo mosusu eke na konti ya Congo belge donc Congo ya baportugais Congo belge Congo français na ndenge ndambo mosusu ekendeki ti na Gabon kuna ndambo mosusu na Cameroun mais tozwi eteni oyo ya Congo central tokoliki ete soki mayebo eboti na lopango na yo eza ya yo nzete eboti na lopango no eza ya yo nde kolo na yo donc Mfumukimbangu lokola abotamaki na Congo central tobandi na Congo central nsima na yango abotami na kati ya Congo nsima na yango abotami epai ya bayindo donc elingi koloba ete Mfumukimbangu akotransforme bayindo tokobanda nano na Congo central akokomisa bango na boyebi oyo ye aza na yango donc akokomisa bango bakimbangu nsima akokomisa bakongo bakimbangu akokomisa bakongole bakongo bakimbangu nde akokomisa mpe bayindo banso bakimbangu etango moyindo nyonso akokoma kimbangu akozala na conscience ya kolamuka akozala na mayele oyo Nzambe tata akelaki na yango mokili na ntango wana tokozala lisusu bawumbu ya mindele te na ntango wana tokose servir parce que tokomi banzambe kozala na molimo ya Nzambe elingi koloba te guérison miracle tobeti 7 place kozala na molimo ya Nzambe ezali te guérison miracle pamba te Nzambe po tondima yeke azali po tomoni banzete tomoni banyama tomoni bandeke tomoni bangomba tomoni baetoile tomoni oyo nyonso tobengaka nature nde tondimiki azali eno tondimaki Nzambe po ozalaki na fièvre esili te tondimaki existence na ye po ye azali créateur mokeli yango ekosalaka baye banso baza na harmonie na Nzambe baza bakeli bisalelo tozosalela awa bakeli yango na bato oyo basusu baimite misu baimite matoyi baimite monoko bakoko na biso ntango baimitaka libata nde basalaki bwato donc ntango baimite grotte nde batongi ndako elelo kotala nature ezokende kaka na imitation bakoko na biso baimitaki nkado kalebasi yango basalaki krish eloko donc moto esika avandi ntango molimo ya Nzambe eza na ye mpe ezolakisa ye ezopesa ye mayele ya koyeba ete soki ozwi mabele oyo otumbi yango na principe ya chauffage na refroidissement soki ochauffe ye azolinga kende kokoma na etat gaze na lolenge ozwi ye akotransite na etat liquide e na etat liquide nde kopermettre yo opesa ye forme e soki opesi ye forme na etat liquide nde okozongisa ye sikoyo na malili mpo agarde forme oyo wana na etat oyo ye akomi principe wana bakoko na biso bayebaki yango donc molimo ya Nzambe eza guérison miracle te yango wana na enseignement to na message falsifié ya Mfumukimbangu bazo préféré plus kolobela biso ke Mfumukimbangu asalaki miracle atelemisaki bakoka alobisaki bababa mais message na ye bazolobela yango ozomona même bato batangaka Bible Jésus enseignait, mais enseignait qui nini? Mais accent dans le message de la Bible, Jésus a télémisé sa bakoka, lobisa bababa à Salabwe. Mais ce que j'ai dit, c'est que télémisé sa bakoka, Romain, Bakosilika.
Mais motif de condamnation ya Yesu ezali est-il le roi des Juifs? Dit dit. Voilà la réponse. Motif de condamnation pour Mukimbangu est-il le voulusi? Ingeta. Donc, même motif, il y a l'Iwa et à Jésus, même motif, même fraction, pas y a Fumukimbanga. Donc, Fumukimbanga, Ayaki, pour libérer Bissot. Dans ma boko, il y a des colonisateurs, Nenge Jésus, Ayaka, pour libérer les côtés d'Israël. Dans ma boko, il y a des Romains, contrairement à Nenge Bayeko, enseigner Bissot Awa. Bao botanga ka Bible eza maloba na biso te maloba ya ye moko Yesu Matthieu 15:24 ayaki kaka mpona mameme ebunga ya Israel. Luc 1:33 balobi malamu epai ya Marie mwana kobota akozala roi likolo ya Israel lokola koko na ye David. Soki David azalaka roi ya humanité wana bondimi ke sauveur ya humanité akozala. Mais ce qui roi azalaki nani David azalaka roi ya Israël, alors Jésus oyo balobi te kokontinue kozala lokola koko na David, donc azali mpona Israël. Sika oyo Fumukimbangu oyo akokomisa bakongole bakimbangu eloko nini ekosala mouvement ya Fumukimbangu oyo ye abandaki na 1921 ya revendication ya indépendance yango esalaki ke 30 ans après ntango Fumukimbangu azongi na mokili ya molimo akei koplaide cause na biso yango eboti bamouvement politique oyo ebandaki ndakisa na Congo Central na Abako oyo ezalaki association culturelle mpona langue Congo oyo ekokoma sikoyo alliance de la Congo comme parti politique. Nzoka kotala Abako eza kotire source na yango na revendication to na éveil ya conscience ya Fumukimbangu ya 1921. Donc parti politique wana Abako esengelaki ezala totalement kimbangiste. Tango revendication ya 4 janvier eye tango revendication ya 4 janvier eye batu oyo barevendikaka le 4 janvier 59 slogan na bango parce que tozozongela masolo malekaki mpenza le 4 janvier te me boyebakaka ke le 4 janvier ezalaki makambo mibale meeting ya bako oyo président Kasavubu alingaki kosala baanile yango mpe match na stade Tata Raphael entre 20 club na Mikado. Bato oyo barevandikaki mokolo yango wana nsima ya match ya 20 club na Mikado mpe nsima ya koyoka te Kasavubu asali meeting te mpo na bango mundele akozala lisusu awa te akende mabele ezali ya Kimbangu Kasavubu roi. Donc bazo prononcer to bazo belela kombo mibale Kasavubu roi lokola roi Baudouin Fumukimbangu mobikisi mabele ya Kimbangu mondele kende yango wana quartier Fokobel bapesaki yango kombo Fumukimbangu na période ya authenticité epai ya président Mobutu. Nde sika oyo bakongole lelo mpe bana ya Congo Central esengeli mayele na biso mafungwama malamu parce que siko tomenase mundele le 4 janvier il faut akende atikela biso mabele na biso donc atikela biso bomengo na biso biso tokomi kobotola ye bomengo oyo ye abongelaka. Est-ce que Mundele azingaki maboko? Mundele siko asalini. Le 4 janvier 59, le 5, le 6, permettent de continuer vers le 7 et le 8 bakangi Kasavubu na bato mosusu.
babengisi maître Croquet boyebi na histoire oyo ajoue na ye ata role moko te bapesaka ye lokumu pour rien parce que Kasavubu azalaki innocent atikala kotinda jamais bato na soulèvement. Donc monsieur Croquet lokola mondele alingaka kaka ye amata nde ekomaki grâce à monsieur Croquet fait président Kasavubu azalaki libéré. Fait président Kasavubu lokola azalaki commanditaire ya soulèvement wana te, donc azalaki ne pour rien na makambo wana. Mondele sikoyo amonaki ete mpona makambo etalaki négociation ya indépendance soki ekosalamela na Congo ekozala pasi mpona ye parce que badirigeant politique bakosubir pression ya peuple, donc badeplace masolo eke na Bruxelles. Na moment oyo masolo eke na Bruxelles banégocie programme ya indépendance. Tango oyo bino bozozwa indépendance na côté ya religion bokotambola ndengenge non totikali kaka ndenge tozalaki parce que bokosana mpe na époque coloniale église catholique ezalaki église d'état, donc na l'état na église bazalaki eloko moko balobi bazocontinue bongo. Alors langue officielle avant dans la période coloniale langue officielle ezalaki français. Après colonisation, langue officielle etikali français. Système éducatif, balobi programme pour les colonisateurs, bazalaki nango etikali kaka bongo ko changer te. L'administration évolue kaka selon système oyo programme ya ba colonisateur. Donc eloko échanger te sauf que bato kaka ne bato va changer. Et puis bato ngo bakokota na bibonga banani dans le même système muto ya silisi na école coloniale oyo ba formé comme auxiliaire na bandi ba oyo bazalaki na époque coloniale na ba science nyonso awa ba formaki ba congolais kotozo apenda nini Congo ba congolais ba formaki ba moko bazala ba auxiliaire. Auxiliaire na ba oyo baza ko maîtriser mo wana te, auxiliaire aza aide na bandi tango botangaki même temps totangaki na ba conjugaison ba verbe auxiliaire être na auxiliaire avoir, donc verbe oyo ezosunga verbe wana po abimisa oyo yalingi kobimisa. Donc, ce qui verbe auxiliaire a pour accompagner verbe maître likanisi et kobimate. Il faut auxiliaire à yako sungaye. Donc, enseignement au bayaki nango apona ko former ba auxiliaire. Mais le col le 4 janvier bato babele laki Congo ya mfumu kimbanga. Ete Congo ya mfumu kimbanga. Eloko nini siko basengeli kosanga. Bayebaki te bato bakokima religion étrangère de religion chrétienne parce que baprofanaki même batemple na ntango yango po wana ya le 4 janvier. Mais esika baye kokela d'abord monsieur Pétillon basololi na papa Diangenda parce que papa Diangenda azalaki secrétaire epai ya monsieur Pétillon ayebisi est-ce kokokoka kokende kosangisa bangunza ye alobi na kokoka alobi bosava kende sangisa bango parce que tolingi tosala église na nkombo ya tata na yo. Voilà papa Diangenda ayaki mpona koregroupe bangunza batata Mputumbanzu, batata Timba, batata Linganga bazalaki mwa ebele, batata Bamba bango nyonso babandaki nano kosangana na balabala bisu jano na commune ya Kasavu. Alors monsieur Pétillon nde aye kopesa personnalité civile
le 24 décembre 59, vous imaginez que nous sommes en pleine colonisation. Et pas il y a papa Diangena. Na kombo ya église, oyo papa Lutadila a pesaki parce que bakanisaki église protestante ezalaki na kombo ya église de Jésus-Christ au Congo. Sikoyo, il fallait bango bapesa église de Jésus-Christ sur la terre par Simon Kimbanga. Parce que son envoyé est qui kobakisa massi. Alors, quand vous basali le bongo, souci ezalaki nini ya koétouffer mouvement kimbaniste. Le temps où bakeli église wana bapesi mobeko na église bakoenseigner Bible. Voilà l'église kimbaniste andimi koenseigner Bible au lieu ya message ya Mfumu Kimbanga. Pe interdiction molimo ekoki kosala te parce que bangunza bazalaki kosinspire plus na molimo bapesi mobeko oyo nyonso alingi kosalela kombo ya Kimbangu esengeli akota epai ya papa Diangena. Mutu moko te akoki kosalela ni photo donc ni effigie ni kombo ni nyonso ya Mfumu Kimbangu soki okoti na église kimbaniste te. Raison mwana bomonaka pe balongo ezali na biteni mibale batie salon batie mwa chambrette moko o babengaka tolongo moke soki basilisi koteya bible bake kobonga makuna babengi molimo po ya kosala mosala donc molimo ya Mfumu Kimbangu wana mpona kobombama colonisateur. Sikoyo église kimbangiste rôle na ye normalement l'église kimbangiste soki azwaki responsabilité na ye ete ateya message ya Mfumu Kimbangu po akoma na kati ya religion aprone religion kimbangiste bayindo banso bakongo banso bakose retrouver na kati ya religion. Malheureusement, l'église kimbangiste a mis lokola église, lokola ba salitiste, lokola ba branamiste, parce que Mfumu Kimbangu siko kuna ole azala sauveur ya bayindo kuna komi envoyé mosusu. Basi ya wana emundele tango réussir eloko wana. Nous avons une proclamation de l'indépendance le 30 juin 60. Parce que c'est ça qui a avant l'indépendance égale après l'indépendance, et l'eau peut changer. Si que le bande konangai, Bakongo, soki Mfumu Kimbangu azali ya Bakongo bazali ya Mfumu Kimbangu eke Mfumu Kimbangu aye mpona abikisa bayindo parce que alobaki mundele akokoma mwindu akokoma mundele na kobanza Bakongo soki balatami na kati ya Mfumu Kimbangu bakolinga bayindo banso po ete bakoka kokumbela bango sango ya Mfumu Kimbangu mokongo akoki kokumba division te wana nango ya yango ya mibale mpona mayematali politike soki bitumba Mfumu Kimbangu abundaki na 1921 ezali potozwa indépendance spirituelle tosambela nzambe oyo biso indépendance politique pour le système politique pour biso, indépendance économique donc scientifique pour être biso toyeba kokela. Alors peuple Congo oyo azali Mfumu Kimbangu akokumba Mfumu Kimbangu wana na boyindo banso akozala premier encadreur ya politicien nyonso. Donc jamais peuple Congo a koki kozala hostile na ba dirigeant politique parce que yonde mutoko limbole na ba dirigeant politique eloko basengeli kosala pe koyeba.
Mais sikoyo eloko nini toza kovivre bakongo bayebi te baerreur oyo esalemaki na 1960 à partir ya président Kasavubu. Bino bakususu bakusokomonaki ye te, mais biso tozwaki libaku ya komona président Kasavubu pendant 5 ans ya reine na ye. Un fervent catholique ya makasi na niveau ya kosakana te. Oyo kimbangisme ezalaki kolobela ye eloko te. Voilà faute au première république de Salaki parce que logique de Salaki quand on a indépendance, il fallait église kimbangiste malgré que des formations message de Salaki automatiquement comme église d'État en remplacement il y a église catholique. Mais première république est maintenir l'église catholique, église d'État au détriment de l'église kimbangiste. Erreur ya munene ya wana au moment où politique yango pouvoir oyo président Kasavubu azako exercer na kati na ye ezali pouvoir ya mfumu Kimbangu parce que dépendance ezali indépendance ya mfumu Kimbangu. Erreur wana esali sikoyo il faut bapesa bokonzi na mutu mosusu. Oui, ebele balobaka Mobutu asala coup d'état. Mais non, Mobutu asala coup d'état te. Mobutu na Kasavubu basala passation de pouvoir na kan kokolo. Mokolo oyo Kasavubu anomaka Mobutu lieutenant général na kan kokolo de mokolo Mobutu azwaka pouvoir. Parce que grade wana ezalaki réservé na chef de l'État. Le 24 novembre ezalaki kaka likokisi ya oyo wana. Parce que ezalaki première république na baguerre nyonso tozalaki nango tribal, baguerre ethnique, la rébellion par-ci par-là. Ezalaki oyo mindele babingaki. Alors tozongi mwa mokesi. Tango siko va proclamer l'indépendance le 30 juin 60, Roi Baudouin a sali d'éloge ya koko na ye Léopold B. Ba civiliser biso, batongi ba école, ba hôpitaux, biloko nyonso basalaki. Sans pour autant balobela passeport toyoka na colonisation. Président Kasavubu Tangoye a remercié Baudouin. Le pôle Yazala qui prise la émotion de la communication. Moutalumumba monaki yango normal. Les enfants qui a reconnaissance na peuple oyo asopaki makila na le 4 janvier. Eza anormal tozala irreconnaissant na mouvement ya 1921. Même dans le mouvement, il y a Bakitewala. Donc, il y a un moment où le monde a tellement qui a lobby, l'ingratitude ne paye pas. Donc, il faut qu'on jamais mis sur la politicien. Tout le bel indépendance, sans pour autant, tout le bel effort, énergie, nous sommes dépensés qui, pour que nous avons besoin d'indépendance, ils allaient cadeauter, mais ils allaient victoire, aujourd'hui, si Mayakubunda. Makile Sopani, Batoubaké na déportation, logique normale, il fallait Belgique, à Singabiso, pardon, na Bamabé, sur la salle. Voilà ici comme il est facilité là, parce que le bon gars qui histoire les a la retracée, mais il est facilité de bailler comme Mobutu dans le monde. Tango, Mobutu a salaki premier coup d'état na ye, logique ezala qu'il fallait balongola bango mibale na Kasavubu. Mais parce que la Congo bazalaki majorité na Kinshasa et que bauti kosala la revendication ya Abako le 4 janvier, ceux qui balongoli Kasavubu des ordres kozongo. Il fallait neutraliser les sous Abako bakabolango biteni de bongo simana yango baye bakolongola facilement Kasavubu Mobutu akoti. Mobutu tango akoti ebele bazolobaki Mobutu azalaki dictateur. Mobutu aye na dictat. Kotala boye na miso
Mobutu atikali kozala jamais dictateur. Mais Mobutu azalaki commandité à partir de l'Europe. Preuve, botala bamboka nyonso ya Afrique. Système ya parti unique, est-ce que Mobutu muta instauraki en Afrique? To bamboka nyonso ya Afrique ekomaki presque ba parti unique na ba parti unique et majorité bachaki ba régime militaire. Parce que na ntango wana toza na guerre froide. Il fallait ba occidentaux ba imposer volonté na bango awa en Afrique. Alors il faut que bacha ba pion na bango. Et ba yebi que soldats aza na facilité à koboma. Yango bokomona même partout en Afrique awa système ya koboma. Soki Mobutu abomaki ba papa bamba pour avoir sa pouvoir na ye. Marien Ngouabi na Brazzaville aboma ba Kiganga. Aboma ba Ange Gawara. Et en public parce que Kiganga aboma na kati ya stade. Jipe kangi kuna makolo kuna mutu ba bendi ya katani. Donc, et ça système Mundele atiaki. Parce que le même Mundele, il faut comprendre bien qu'Azali n'a pas au même moment, ils ont dirigé, au même moment, ils ont créé opposition. Au même moment, ils ont alimenter l'opposition. Donc, quand on a tiré dans Bokondi, il y a beaucoup de créé un groupe Moussous. Oyo yemo matindi kaka et puis pour na yo boma muta ko dénoncer zakaka yemo ko mundela yebo ibiso ke voilà complot mo bezo sale mapona yo boye kanga batwa kangi yo moli pe bango batwa obomi ba ndeko na yo yemo te batindi yo kako boma donc nous c'est le cas boko ya et le koto sengeli koyeba na tango Mobutu awa parce que tozozwa mingi exemple ya Congo Mobutu akutana na difficulté makasi na tango alingaki ete ayeko sosola ke tango akomi siko président ayeko mona ngo nzoka bato balingaka komanipule biso na bayebozalaki na époque wana boyebi tango asali récupération ya union minière ya Okatanga ayeko sala ayeko annulé fonds belgo congolais akati relation na ba belge a proclamé Mutalumumba héros national relation na ba belge ezalaki mobulu makasi na époque wana Mobutu akomaki très mal vi na ba belge mais après na ye ezalaki parce que azalaki koservir ba américain nde bongaki avanda kaka na bokonzi parce que azalaki pion ya malamu mpona bango esika oyo bango bazozwela facilement baminere na bacomplan na baconvention basignaki na Mobutu mpo sino te Congo ekoriske ekende na maboko ya barise. Tango Mobutu asali politique à recours à l'authenticité d'abord mpona koatake Mutalumumba badiabolizaki ye kaza communiste. Quand Mobutu asali politique à recours à l'authenticité, tozongela bokoko na biso, liboso église te combataki. Et na kobanza toye na élément ngote, mais Père Vandek Azabel, oyo asala film ya Noiri, ye muta dévoilé secret. Non, asali film à Bakanja. Il y a dévoilé secret à Kolobaki. Voilà, basalaki film à Bakanja. Na ko sala anuarité. Pona nzembo ya Kiamwangana oyo ayembaki nzambe na komitu na kamoto mwindo utawa. Donc quelque part, même Bakanja, même anuarité, baza basantuté, baza ndenge babengi ba bien-aimé, ce qui veut dire ça mascarade. Cardinal Malula tango ate na Vatican, bao bayebi histoire tango ate na Vatican, Vatican ayekoli amoni ke message ya Mobutu ya recours à l'authenticité, nationalisme wana ebandi kokota na Afrique parce que na Togo François nani Etienne Yadema akomi Niosigbe Yadema
Etienne François Tombalbaye akomi Ngarta Tombalbaye. Donc bamoni ke mopepe wana ebandi kokota nationalisme ebandi kokende créer Ligue des États négro-africains. Alors il faut combattre yango bake na Europe babongisi nde sika wapi baye kosala sikoyo rite zaïrois. Donc basali rite zaïrois ezalaki mpona combattre politique ya recours à l'authenticité. Tango sikoyo Kasavubu apesi bokonzi oyo ya Mfumukimbangu ya aile politique epai ya Mobutu babomisi Papa Bamba bakongo bakomi réticent na Mobutu beto bakongo ndio na ngala me bobosani ke bokonzi aza nango oyo kaka ya 1921 ntango asali recours à l'authenticité nde boapuyeye te et président Mobutu aye auprès ya bakimbangiste ye moto apesaka misolo basiliselaka église kimbangiste oyo ya Matete na Ngilima na inauguration ye moko azalaki na 1966. Quand le président Mobutu asali politique à recours à l'authenticité asengaki na bandeko église kimbangiste parce que awawa ye abenganaki église catholique bazali kotambisa susu même pas catholique na nini religion chrétienne boyebika na programme il fallait église kimbangiste remplacer l'église kimbangiste aboyi ya kokoma na religion d'état ndeye kosala sikoke continuité alors l'impérialiste babandi combattre politique à recours à l'authenticité ti ntango tokomi na bane 90 nzoka soki peuple Congo ayebaki ete esengelaki malamu Afrique ekoma kimbangiste Papa Mpadi parce que lero na kufina te il fallait appuyer même président Mobutu bayokala na bapapa liangenda mpona bavandisa kimbangisme oyo ekosala ete soki tozali na spiritualité na biso politique ya biso science ce qui veut dire jeunesse ekozala encadré po to créer bourgeoisie parce que ti sikoyo eloko tozonyokomela toza na économie te. Économie na biso evandi na maboko ya mindele tokoki kosala nyonso tokosala ekozalela biso pasi parce que tokangemi na maboko ya bamindele. Monnaie na biso ezali sous monnaie par rapport ya monnaie ya bamindele. Preuve ezali lelo dollar ekomi soki na 1400 donc 1400 francs pour un dollar c'est un américain on a 1400 Congolais. Voilà. Alors, nous sommes vivre quand on a babilo kota, vivre quand on a produit fini. À tout temps, que là, si l'engagement titre, les titres honorifiques, pour les avoir reflété valeur pour les aller dans voter, parce que vous allez former pour tous les auxiliaires. Mouvement ya ba 13 parlementaires créé kaka na ba occidentaux bango moko soutenir na bango protéger na bango et quand to komi na ba 90 Mobutu pour libéraliser et sa pression ya Mitterrand pression d'impérialiste. Déjà pression, il y a politiciens congolais mon côté. Parce que le 24 avril 90, quand Mobutu a fait le discours, vous pouvez dire le contraire. Nanya souleva qui va congolais avant le 24 avril 90, tout le 24 avril 90, pour Mobutu à libéraliser. Mobutu a fait la consultation populaire. Wana zo subir pression. Le président africain va subir pression parce que Mindele pona bango tango guerre froide Sili. Vous voyez que kamba perestroïka, chute ya mire ya Berlin.
démembrement ya IRSS. Alors, ce qui est africain déjà na allure wana. Parce que les dirigeants africains, si je vais ici dictat, tu risques de Mao Tse-tung, de Hirohito, de Kim Il-sung en Afrique. Parce que dans l'ère wana, ils ont facilement soutien à l'IRSS. Alors, il faut créer des ordres en Afrique. Il y a un multipartisme. Et beaucoup de temps, dans les années 90, Malamoko, ma conférence nationale, partout ma conférence nationale souveraine, dirigée dans la banane, dans la prêtre, dans la évêque, partout en Afrique. Et beaucoup de temps, voilà. Alors, ce que démocratie et l'ongoué, le pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses dirigeants. Démocratie est comme une libertinage, injure au chef. Il faut que vous finga mokonzi, bakoye ko kanga binote, même fingi mokonzi, même dénigrer mokonzi. Allez, bango basali ba organisme ya ba droit de l'homme. Or, ceux qui mokonzi a comme ko finga ma na ba sujet na ye a perdre totalement pouvoir. Donc akokoka ko sala makandisi. Je vois exemple ya yomoko aux parents na kati na ndako mama na bana bakotosa yoki e bana soki bamoni papa wadie kuna yo mpe makambo na yo lingo lobaloba to nayebi te soki ndako wane kotambola malamu soki balobi la démocratie, le pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses dirigeants simplement lingo kolobali bokonzi peuple mukabopesa yo mais quel peuple peuple veille oui à Thomson te bapesi t-shirt te peuple alamuki oyebi discours apesi yo bokonzi etango apesi yo bokonzi yo oza na souci ya peuple po bokende liboso. Voilà des ordres politiques baoccidentaux bazosoutenir baparti politique. Les Occidentaux vont soutenir au même moment pouvoir, au même moment opposition, pour des ordres pour Kakozala. Et va créer des désordres à ma casse. Multiplication à ma église, multiplication à ma masanga, il y a ma parti politique. Il faut mettre sur la base à la plus de jeunesse, des ordres sur des ordres. Mais peuple Congo, il y a des peuples qui est-ce que vous avez un rôle à jouer pour à redresser les politiciens, à redresser les spirituels? Il y a un peu de temps pour alors, Mobutu a exercé le pouvoir et Sili. Ok, vous avez passé le coup d'État. Vous avez passé le coup d'État. C'est la passation de pouvoir na utenika. Mokolo bakutana na utenika nde sika wapi président Mobutu a passé le pouvoir et pas ya musée. Oye tikalaki formalité disant. Muzika va kufa. A passé le pouvoir na ye. Et pas y a mon anaye, Mokola Lobaki, Bazalaki na Baïdi Kapen, Aïbisi Bamote, je pressens quelque chose. Donc, nous allons pressentir l'Iwa et Païna. Mais ce qui l'Iwa est les gars, vont perdre le contrôle de l'armée, vont perdre le pouvoir. Alors, vous pouvez ça continuer, moi, na Joseph. Donc, Mokola, ça va y continuer. Alors, mingi soki tokomi na babiteni wana yiki bulu yiki natolingi tolingola likambo moko si na bakongo kaka na bakongo soki pouvoir oyo ya Kasavubu yango wana na Mobutu yango wana na musée yango wana pe kaka na président Kabila soki bakongo nde bakobunda mpona balamusa bakongolais nyonso en général mpe baafricain
to Congolais en particulier, to le Africain en général. Position de vis-à-vis à président Kabila. Mais il faut protéger vis-à-vis de l'impérialiste. Bino bati bokobate la kiti wana. Omoni. Même bozo sala ngote parce que ba dévier bino. Ko ba bandela kinano. Oh non, omoni aza rwandais, aza boy. Ngane ko sala publicité te mais nazo retracer histoire, nazo ba réalité na vérité. Soko kanisi na lengongo. Nzambe asali likolo na se mutabo juge nga yo te na bamakambo na yo parce que bamosusu balobi ke na liaka mbongo ya pouvoir bango moko selekile bimi kuna nzoka batushaka ba 410 000 ya badollar pour biso toye po to retrace réalité. Rwanda est-ce que bakoko na biso bayebaki Rwanda? D'abord même bino fo boyebaka mo malamu te s'il faut tolobela Rwanda lelo na contentieux otoza nango na Europe. Rwanda est un makila ya soldat na biso ancien combattant à force publique. Rwanda na Burundi. Na guerre ya 40-45. Ba soldat ya force publique. Ba bengani ba soldat allemand na Tanganyika o eza Tanzanie lelo. Toke kozwa ili ya Zanzibar. Tango tozi ili ya Zanzibar na suka ya guerre. Siko esengaki Congo belge à diriger Zanzibar, il faut assauter Tanganyika ou Tanzanie. Les bayokani sikoyo na banglais. Que voilà, biso tozope sabino territoire ya Tanganyika, pardon ya Zanzibar, bino mopesa biso Rwanda na Burundi. Ndeko komona sikoyo tokomi na Congo belge et Rwanda Burundi. Donc, makina ya ba Congolais, soki lelo tolobi to garder ba état comme ndenge ezali, il faut Rwanda na Burundi ba annexer ngo na Congo parce que za makila na biso. Mais mindele na ba mayele mabe bazalaka nango batikali kopesa indépendance na Rwanda na Burundi et batikali ko tia peuple moko wana babanya ndenge. Po ba créer la ba désordre na bango. Ndenge moko basali na clave ya Kabila. Ce qui Rwanda na Burundi bapesa ki indépendance, pour la nini bapesa pete enclave ya Kabila indépendance na ye. Mais parce que bayebi que ceux qui bapesa indépendance, mobulo ekosila. Nzoka ceux qui batiki enclave de Kabila et dépendre na Angola, alors base arrière ya enclave ya Kabila ekozala na Congo. Alors Congo na Angola moye bayokaka malamu ezali te. Voilà. Eloko oyo sikoyo na ngonga oyo peuple mukongo azoloba ye bazongisa esi mais eza na réalité oyo besoin néglige makasi peuple Congo soki kobandaki malamu kobanda na indépendance avant indépendance badepo bakendaki na déportation 37 000 familles en majorité Congo en majorité Congo. Pouvoir central, même pouvoir d'Afrique, va verser mbongo na bino chaque mois na église kibangiste et église kibangiste a placer ba temple na ye partout na ba village nyonso bokolia mbongo donc bokonzi fe verser mbongo ndenge lelo ba état ya Europe ba verser mbongo epai ya Belgique. Ndenge bomonaka ke bamasuwa nyonso ekoya awa na Europe etransitaka par la Belgique parce que tina lelo Congo oyo eza nano na bokambemi ya babelge oye kozwa bomengo na Congo grâce ya Belgique. Donc ozwi bokonzi awa grâce ya makila wana il faut mais lokola boyebi na bino botikika lelo eza leloko moko oyo biso tozoregrete normalement naloba ngo te mais tika na flashe bino po fumukusu aliaka ngo selo mais sikoyo nga na kolobela bino likambo moko président Kabila président de la République
abali mwasi ya Mukongo. Bona ba jeune président Kabila aza semeki na bino te. Bona ba mikolo aza bokilo na bino te. Mais sikoyo bakuyaka bokilo na semeki ou bien bozali ba anti semeki na bino. Mais soki botali bien na ngambo ya bomama bino pe boza na kati ya pouvoir yango te. Siko tango bozobundisama po bobénéficie. Le président Kabila a un penchant makasi ya koya epai na bino. Tala ebela bangombe na nzela. Tala bambila. Ne pas yebi ke quelque part likambo moko eza. Donc mondele aza koembrouiller bino bozoyeba te. Bozoperdre eloko ya motuya. Eloko ya motuya. Est-ce que vous avez déjà organisé ma Congo? Wapi leader na bino? Vous avez sans leader. Vous êtes sans idée. Parce que Bao Bazako se proclamer la leader, Bazaba tantôt plutôt. Na Tongo Maloba Moussous, na Midi Maloba Moussous, na Foko Maloba Moussous. Vous êtes madame leader à la fixe. Alors, pas si tu es un amour, les amis que mon combo politique a zagué. Mais toujours que en 2021, biso na ba mindele toza na processus mobimba. Mindele siko baza na chute, baza na déclin, bazo kende kosila, bokonzi ezokende na ba asiatique siko. Awa renaissance africaine. Est-ce que vous voyez que biso na ba mindele il faut tokende na contentieux? Wana ngana lobiko, le ba catholique ba namona mbele ndani ndeko moko oyo aza no futuka yake aya kutana nani bakatoliki bango moko ndenge balobi mpona Afrique mpona Congo mpe mpona bino peuple Congo oyo soki biso toye koya toloba toliaka mbongo ndeko moko azali oyo eza makambo elekaki na libala ya mama Kamampasiko na Bruxelles ya église kimbangiste balaka bongo nsima na yango desordre ezalaki kire katolike koyoka makambo ya lelo ntanga nano Les constants et colères du curé Jean-Marie Impe à la cérémonie de mariage de maman Kamampasiko à Bruxelles peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Après les tristes constants de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et les profanations orchestrées par certains fidèles kimbongistes, les curés de la dite paroisse Jean-Marie Van Impe demandant à voir un responsable kimbangiste en présence du concierge de la paroisse. Ayant constaté les dégâts, les curés, amers et consternés, s'élançant dans ces longs et durs réquisitoires. Regardez ce que vous avez fait, c'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbangiste. Non, j'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas revendiquer le Kimbang. On voit bien. Ah oui, vous ne pouvez pas vous revendiquer le Kimbang. On voit bien que vous ne les reconnaissez pas. Kimbangu était non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui.
Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Le kimbanguisme n'est pas une petite religion, c'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans les grands courants des pensées. C'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbanguisme. Vous croyez que vous êtes là pour jouer le fanfare? Vous croyez que nous le savons? Nous ne savons rien de tout ce que vous passez chez vous. Tout ce qui se passe chez vous, nous vous suivons de près. Nous savons que vous priez à Jet et d'autres sont à la quenne. Vous êtes incapable de vous unir. Le kimbanguisme est une religion. Vous deviez déjà avoir des places à vous. Dommage. Vous n'avez encore rien compris. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale en 1940. Nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. Il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie. Les uns sont pour Kabila, les autres pour Tshisekedi. Quel signifie le mot démocratie en Kikongo ou en votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 de vos ancêtres qui sont exposés à Terroussen, Tervuren, ici en Belgique, depuis 1897? Sans connaissance de votre histoire, vous ne pouvez rien. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses de votre propre Église. Dites à vos anciens de vous en parler. Nous avons remis les cahiers de Finangani et certains documents à votre chef spirituel. Vous devez vous en imprégner. Le monde vous attend. Vous devez connaître votre histoire. Regardez-nous. Pourquoi la publication s'oppose à des manuscrits de la mer morte sur les Esséniens? Eh bien, parce que le jour que cela sera publié, il s'en sera fini du christianisme. Nous repartirons tous vers le judaïsme. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra pas se développer si vous vous écartez de Simon Fumu Kimbangu. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Avec cette somme, vous pourrez bâtir tous les bas Congo. C'est dommage. Regardez, n'est-ce pas profaner un lien de culte saint? Le curé Jean-Marie a pleuré et c'est lui qui a commencé à tout nettoyer. Alobi, les jours où vous allez vous organiser, bandeko ya église kimbangiste makambo eleki na 1997, lelo toza 2017, février
février 1997, février 2017, à peu près combien d'années? 20 ans. 20 ans. Bandeko ya église kimbangiste, balingi te kosangisa bato, balingi te tozala regroupé, balingi te tosenga dédommagement na Belgique, parce que mokolo Belgique, soki tokosenga ye dédommagement, akodébloqué mbongo ebele, e balobi na mbongo yango bakotongani bakongo mobima. Et il faut construire ce que vous avez niveau. C'est qu'on a un état dans bon moment. Vous avez aussi quoi? Que dans des églises qui m'ont dit que vous avez des dommages. Est-ce. Voilà. Balobi na biso lisusu, tant que vous allez les reconnaître, est-ce que dans l'église qui bangiste baso ça l'effort pour être bakoka koyebisa biso ke mobikisi na biso eza mfumutima? Parce que awa eza catholique mutazo lobango protestant curé oyo aza curé catholique alobi bango balandi mfumutima kobanda 1921. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver notre race. Bible tozotanga eza ya biso te, l'église kibangiste azote ya Bible. Et biso toke kokutana na bango mpona document oyo tozwa baréponse oyo tozwa. Balobi nini tozozela mpona tosangana toyokana? Est-ce que bacomportement même politique, même religieux oyo toza nango lelo ezopermettre biso tosorganize na bandi te? Donc, comportement, quand on va afficher les lots, et banalité. Alors que nous avons passé les biso lots comme Sikoyo. Après le 19, dans le 20, et quand on est raté. Sikoyo, pour le Bakana qui va ça, la pomme qui lève à Congolais, sopalité. Batubake ko se retrouver, Bagonion, ce Sikoyo, quand mon Kobabani Kowé la Bokonzi. Ok. Bokaborana ba bibonga boyokana to recommencer à zéro tout ça la relecture et histoire quand on zonga en 1960 parce que 56 ans après bientôt to recevoir la 55 ans to organiser indépendance peuple congolais n'a pas voté indépendance peuple congolais a toujours subordonné il y a impérialiste toujours vivre le néocolonialisme tala lisusu encore une fois manœuvre lisusu et ça le nika na batu ya église bake ko bloquer situation na centre parce que ce qui est ma capacité de loya mais ma capacité si là qui na minute on met donc il y a processus électoral. Mais si pour ma campagne bloqué, le dollar est comme matamata parce que bazana plein mususu ya mabe pour le bazo linga basala ba imposer na mboka na biso kaka volonté impérialiste et na tango bino bozata nyonso distraction sur distraction au Rwandais, au Ougandais, au donc Mobutu, centrafricain, Dos Santos, Moussa Sao Tomé, Principe, Nyasi Gweya Dema, Congolais, Sassou Nguesso, Congolais, dans l'Afrique, il y a des dirigeants nationalistes Bazalakate, Banamboga Bazalakate, dirigés par les étrangers, les actes politiques et impérialistes. Alors, Bino Awasiko Bazola Kisabino, koyeba ko se soulever contre les dirigeants na bino oyo bino bozali incapable même ya kotia na bokonzi parce que lelo même boleli l'élection aussi longtemps que tokozala éveillé aussi longtemps que tokozala unité aussi longtemps que tokotanga histoire te aussi longtemps que tokoyeba ba secret ndenge bazonyokolela biso te tokozala kaka bazoba ya bamindele preuve na Brazzaville là Lissouba azalaki élu na peuple congolais en face. Tout ça d'accord, Lissouba. Quand on simbi likambu ya pétrole, mindele balongoli bazoni sisasu. C'est comme l'élection servaki nani. Hein? Et servaki nani.
Parce que ce qui pouvoir ezalaki émaner le peuple congolais d'en face, peuple congolais d'en face alingaki kotelema. Ce qui veut dire soki kimbangisme ezalaki akovanda na mitu na bango banga balo biso lokwa toponi lisuba boza na eloko ya koloba te. Komoni le peuple africain aza incapable de protéger la continent. Même dans l'élection ndenge elekaka wa na Congo. Donc ndenge l'élection ezoleka basemer ya désordre ezaka impérialiste parce que balingi te bozala na stabilité. Aussi longtemps que bokozala stable, émergence ekozala, évolution ekozala, développement ekozala. Lelo awa na mwanda bazolakisa bino ni bobengana ba non ressortissant. Quelle politique, quel système? Nani azali ressortissant, nani azali non ressortissant. Au moment où ceux qui ont attaqué Los Angeles, États-Unis, Mobilo Tomboka. Ceux qui na Nice, désordre ezalito, Nice mon pas koufi parce que ma bomie na étranger mon France Mobimba et Kotomboka. Mais à la guerre à l'Est, Kinshasa d'abord, Kwiti na Kwiti, Bakomoto Lobate, et ça va soigner les Moutoubazoko. Mais Moussoïne a le baka Koumi, donc, Yoko le baka Koumi. On peut changer un côté, il n'y a pas de changer. Mais non, kaka. Tatu, kaka. Tano, kaka, bino nyosho bojolo. C'est qu'on a une Moussoïne, on a une Congo, la kaka bino Mibana. Et les lobandeko, mai ya Congo, bamai nyonso ya Congo, eye kosikela na fleuve Congo, oyo eye awa wana ba Congo tina osea. Siko soki mutu nyonso ye kolanda mai na ye, yosi kokubengani ndenge. Est-ce que tu peux te kobimi libanda ya principe? Donc il faut bozonga na histoire. Poboye bake kokabwana